biso ya Saga na Israël. Yeah, donc faut ka to abali biso. Ozomona. Yeah. Abali biso po sikoyo mabele kina biso mingi. Mabele ki mingi. Po bango nyo Saga. Yes, mabele ki mingi. Do siko monike mabe ote le ki biso mingi. Difference entre mabe na biso na mabe ya bana Israël. Bo difference zati na moneza na okandengo moko. Ko bana Israël. De angwana oya ko monte Josué eloko moko atikala ki bana Israël. Biblia kaka. Biblia kaka. Atikala bango ba levitika teko ba pasteur tika banya basala kanini. Bate ya kabino po boy ba Nzambe. Ki erreur angwana basala ki na tango ya Gédéon. Bazo kanza ete Gédéon. Ye mutayebi zwa biso. Te ya biso. Zwa biso, diriger biso. Mais nzoka ne babosa ye Josué eloko atikala ba moka. Boko na bino te. Bango ba contacter na ba juge. Ba contacter na ba prophète. Ki e biloko eza koleka na société na biso. Oh yeah. Oh na ke papa ba pasteur na biso ngana sana ba problème na ngaye muta kotela nga maboko ye muta kosilisa ngo. Oh ngana ke pa mbiku na biso patala nga makambo. Libana nga makambo eza ko marché tikana kene pa nani? Papa ba pasteur. Papa ba pasteur. Mais awa to moni yango. Etikali ko simba na ngote. Même mwasi oyo akeko bala pasteur. To moni yango pasteur akoye ko résoudre makambo kata ndako na ye. Sino ke mwasi pasteur oyo kuti basala ni basansa kasaki ye. Ona kene papa pasteur na nzala na ndako papa pasteur akopesa akosunga. Même papa pasteur wana azopesa lo balukeli obosani nyonso na tango sanga ki aspirine ye mutasunga kiyo. Kansa da jour wana o biki pona aspirine wana bapesa kiyo. Obosani nyonso wana. Come on, to sala quand même reconnaissant. Ya uga olanga nkolo akoke kole. Mpeni na nchuno. Bande ko namsa we kwate balowete kuna na suka. Kaka Nzambe. Na ba faux témoignage oyo to sala attention hein. Esa na di commandement ko meka ko pesa ba you know. Eloko likambo yebi na yote. Ko kono ko témoigner te ke sala ki bongo. Eko balukela yo ko ndima hein. De place na mama ane na banza amweke za likamuso ya koloba me pora biso do silisi MCM Saga oyo na conclusion moka eti pour 400 ans uta Israël zwa risque kolongola kombo ya Benjamin Nzambe alinga kisuko yokela bango tende rezo atina isonani nkolo Yesu Masia le vrai Benjamin aya ko bala biso nyonso na ba pasteur ye akobala par violence ndenge ba Benjamin ba viola ki bana nyonso na bakenda bango ndenge pe biso Jésus ki sakoya ko violer biso par force to a viola biso par force a bimisi biso na misala satana et puis a kotisi biso na ndani ndako na ye. Okay. Kama upendi Yesu. Oyo langi ni suso. Utaenda wapi? Na oyo feza Kiswahili oyo. Swahili zako kama upendi kutumikie Yesu. Ozangi Nzambe okende. Wapi? Okende wapi? De place on. Na kangami na Yesu na zalo bi. Na minute oyo. Nzambe apambola biso mama anipesa biso nyonso bazali kolanda biso tawo nyonso. Yeah.
Tozingolula miso na Nzambe.